namoni ngai nazalaka na raisonnement oyo ngai moko na kati ya constitution eza soki na article 217 si je me trompe pas balobi que Congo soki aza na problème na pays voisin pona koluka kimia Congo aluka kimia akoki kotikela pe pays voisin moi eteni ya mboka ata 300 mètres ça va tozana combien de pays voisins plus de 9 lelo Rwanda ye makelele tobundi bomoni bosaba voisin bozala na kimia tikela Rwanda ta 300 mètres tozui 300 mètres pour na constitution na biso toza koloba to ko changer te constitution na biso tozui 300 mètres to pesi Rwanda lobi Angola ye pa bundisi biso to bandi susu bitumba papa babindele bakozala simana babindele balingi mboka na biso ekatana siko ekozala nini Angola lisusu pe omoni boza ba pays frontalier boza ba binyono so batu moko tikela pe Angola 300 mètres tozui pour constitution de ese lobi zo 300 mètres d'ailleurs to sala nini constitution na biso lobaki to so akaka ba 300 mètres to pesa ka bango tozui 300 mètres to pesi Angola to kopesa ye wapi bakotala ta musu 300 mètres wana ya kozwa tina kolwezi kozolanda ekokoma tina lwala ba wana tangu mususu ale tokei lisusu kote ya ba Congo bobandi lisusu bitumba soki wapi hein ou bien Centrafrique bobandi lisusu na Centrafrique bitumba bakoloba kaka pona kimia lokwa constitution lobi to pesa ba 300 mètres to pesa ka bango kaka ba biso makelele makasi boyoka ezali te biso ba congolais pona koluka kimia unité africaine biso kaka ba congolais tozwa 300 mètres to pesa bango ole baloba kuna batie 15 mètres ou bien 150 mètres biso ape tozwi 150 mètres to tie to sangisi pona koluka kimia mais non kaka biso ba congolais tozwi ya Centrafrique to kateli bango soki Guado na Jolu na Bumba soki wapi tozwi to pesi yango Centrafrique pona koluka kaka kimia ti toye lisusu Congo Brazzaville pona koluka kimia tozwa sur 300 km Congo Brazza siko akokoma ti na bitingobila azwi na Sozacom po koleka 300 km hein ba maluku nyonso kuna kokene na Congo Brazza po atoluki kimia biso ba congolais constitution na biso nde lobi bongo est-ce que toza ko réfléchir vraiment na biso bato tolobaka ba français totangi ebele toza ko réfléchir sali na biso ba congolais ezali tozala na mibeko oyo ya malamu oyo kobatela biso mutu nyonso esengeli a raisonner a réfléchir malamu pona makambo etali constitution mokonzi ya mboka Fati aza na pouvoir ndenge azali wana président Fati akoko boma na ye biso nyonso asali makambo na ye soki atiki pouvoir eza na mutu akolanda ye azate ba constitution ya bongo nde bolingi ok esengeli président Fati ndenge azali wana banda kobanga déjà aloba ndenge naza na pouvoir boy soki na sali erreur population azozelanga bakosambisa ngai akosenga basambisa nga po na rendre ye ba compte mais biso toza ko appuyer oyo ke lelo ata président Fati azui ateki Congo awa ateki Katanga ateki Mbushimai eza na eloko soki alongwe eza na mutakolanda ete isali makate ba biloko abo il faut to tia constitution moko oyo mutu nyonso akozala na se ya mibeko oyo mutu nyonso ezala yo Ibrahim osali mabe mibeko ebengisi yo loi ebengisi justice ebengisi yo oke ko répondre au laxi défense na nde boye mboka ekozala malamu ezate mboka ezala kaka pona bato oyo baza makasi oyo baza na mbongo yango eloko ndeko na biso ministre ya justice Mutamba son excellence Mutamba aza kokundela babiloko wana il faut continuer nango abanga te mutabangisa ya azate mboka oyo eza ya yo mutabangisa oyo azala te salati esika oyo komona ke awa siko na moni justice ekozala calme eza bien moya aussi ça non bitumba est ezate après de totali constitution on a le but hein ceux qui te veulent en kaka là bengango chiffon oil to ça sortir to ezali nde bisiko baluki ko fandela Congo pour être to mais aussi ba constitution te bazo ko bunda bitumba ne si la te
afin que peut permettre biso te comprendre yango. Alors biso to pe bazo batte to sto kolipe ba ko le kelaka biso pe na insulte surtout mo konzambo ba ko le kelene insulte. OK. Omoni. Mais tu l'as dit discours à président de la République na Kisangani, après discours wana ba rebondir tomoni Martin Fayulu alobi ete ndeko Félix akolinga ko simba moto akokoka ko bomati akolinga ko pelisa moto ye moko akokoka ko boma yango te non seulement ndeko Fayulu tomoni pe bandeko ya FCC oyo bakotambola na ndeko Kabila balobi ete constitution ekosimba mate kote mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bitumba na ye ezali ete atikala nde na bokonzi seko na seko kaka bango wana te tomoni Senko elobi ete kosimba mate soki mokonzi ya mboka ameki kosimba constitution peuple congolais akobima na nzela mpona kobare ndeko gradi na seki makasi ya Martin bo ya na ngai apermet déjà boussole aza koluka ndenge nini azongela institution ya Martin akamusa ngai ntango aboyikotaki nani ba élection akamusa ngai makasi yango moni lelo azongaki pe ntango alobaki ke mokonzi ya mboka kosimba moto azopelisa moto akokomate alobaki yango mpe lere ya vérité désigne na ye ntango asali to aventure na Genève oyo azalaki président eli akolakisa biso toza na chachi awa toza na kimia bato baovake na makambo na bango epuis de bien parce que ngai vraiment nakovanda awa nayoka moto FCC azoloba parce que malheur nyonso toza nango awa eza bango malheur nyonso toza baza na droit kuta kopesa vie te parce que bango lere bakende kosigne biloko koteka mboka baza komona ke bango bayeba te yango omonaki ntango baza kopekisa bango baza koyoka te baza na vie moko te na kopere de temps te bakoyebisa bakongolais boye koza mboka aza motu moko civilisé na ndenge nayebeli ye aza motu oyo arespectaka mibeko je ne pense pas azosala démarche oyo kaka mpona intérêt na ye parce que oyebi le pouvoir saise bato bakozala surpris na 2022-28 ayebiso bato kembo ngai manda na ngai ya mibale esili motu mosusu aye eza bitumba te mpo aumela na pouvoir je ne pense pas. Ok. Je ne pense pas. Dans d'autres termes, tu vois, maintenant, après bunda bitumbo pour moto à quoi on a simana ende à bénéficier d'ango. Pour bénéficier de Congo. Ok. Parce que pas tout le monde. Congo va Congolais va bénéficier. Nde bitumba na yaza. Ok. Eza bitumba te ka vanda wana ata soki aleki 3e mandat 5e mandat. Soka okende. Mais ye na ndimite akolinga kokota na babiloko wana. Okay. Parce que alingi mboka oyo akolinga te mboka oyo ekoma na mwa makambo moko boye te tolandaki discours outi koleka mikolo outi koleka wa ya cardinal Ambongo et lelo toyoki mpe badéclaration ya Senko mais est-ce que bokomona te ke bato oyo bino bokobanza bokotambola bango nzela moko mais boza na bango idéologie moko te parce que l'autre fois mokonzi ya mboka ayambaki cardinal Ambongo je pense que ezalaki na masolo basololaki na kati na omena nsima na yango ateye lisusu na etandoki ya bapaya alobi maloba nyonso oyo alobaki koloba ete mboka ezotambola malamu te bapropos nyonso je pense que bakongolais balandaki yango lelo toyoki Senko ye mpe na déclaration nango kotelemela maloba ya mokonzi ya mboka na Kisangani okomona teke bato bino bokobanza neti bokotambola na bango nzela moko na quelque sorte bokotambola nzela moko. Merci beaucoup. Malheureusement na monde oyo biso tozokola parce que les lois au Congo, la mer c'est comment tellement dépravé. Je crois que l'église est allée qui sanctuarisée. Ok. Les autres alliés, oui, du Shanghai, l'église catholique, bandimi bazaki combien, batikali combien. Bazara sou mingi te? Na oki kutu comme la projet on a côté parce que batubaya ka soute. Atekani. L'église parce que batubaya ka soute. Ah bon? Belanda. Donc ndeko Ambongo avec tout le respect, ce que vous avez dit, na mutu. Ndima ata misala na yetu. Président de la République a yambaka mutu nyonso. Yambi bango. Pour na respect d'abord la restitution. Président de la République aza mutu atangi na école catholique. Aza mutu abanga Nzambe. Ozomona. Mais nalandaki maloba ya Donatien Chole. Lui n'était pas contre. nalobi kaka ke makambo oyo président azoloba ezala sene mais ye azobanga kaka ke bato ya parti na ye baya conduire une erreur. Ok.
Vous avez Très bien. Il dépêche ces institutions, des partis politiques, bien qu'ils allaient pour appuyer, pour soutenir. Il dépêche ces généraux, il dépêche de proposer. Et le dit que le but de la majorité. C'est ça, Simba, ce qui dépêche ces 0,4. Oh, il a eu, tu as vu. Ok. Dans le cas de 16 février, il dépêche. Dans la balle, il dépêche. Dans la balle, biso. Il y a un autre lobby qui est le col à biso, tout le monde a ramsé. Quand on me dit que tu es dans la retombée là. Génération à Bana et Belé, Bakuma Bakuluna, non mais tu reconduis maté, ils sont dans le pouvoir, tu dis Mama Kambouana, non, non. Ok. Les mélanges pour l'intérêt. Parce que ce pays, on est même pas la troisième mérité dans la Kanzalate. Jamais. Enseignant peut pas mériter, tu vas foutre à maraté. Basanza et Belé. Enseignant à foutre à maraté. Tu vas pour marcher. Enseignant à foutre à maraté. Fonctionnaire mieux sur l'État. Si on n'y est pas ça, fonctionnaire mieux sur l'État. Le nom a besoin de la continuer à primer sur la Sougat. L'État va continuer à harmoniser. Je crois que nous, va foutre à primer sur tout. Tous nos fonctionnaires, nous va foutre un mois passé à Azate. Si on tient un marché, va fonctionnaire, nous sommes faire un Mboka. Nous allons les alliés, ceux qui mouquent 3 fois. Il y a un projet qui est ceux qui mouquent. Là, nous avons un Mboka, l'espace d'État, va mettre sa salaire, et de là, il y a 3 fois. C'est normal parce que le dollar pèse au matin. Merci. Mais ce qui dollar est mature, au moment où il y a 2 fois déjà, aux années qui relance la 3e fois, aux années marche, il y a manœuvre, auto bengi, go la virage. Ok. Vous comprenez? Bon, quand on a vu ça va marcher, c'est normal. Les revendications de la banque est noble. Parce que partout, ceux qui enseignent à Zakouna, moyen de mailler les mains, on a retenu sa banane, exact. Et moni, dans le bimbo, on a fait la bango, ils ont compris sa matière. Mais, la landa qui, madame la première ministre, que je félicite, parce que la troisième mois, on dirait, maman, on a commencé à me révéler que ce qui, moi, c'est le but que les noba n'anga bakoli, à 13 ans en bon côté, ban bakoli. Ok. Maman, il y a un baki bango. Malheureusement, il y a des bango qui, va s'organiser, va syndicat, nous se baillons. Mais bango, va faire un nom, syndicat, dans les revendications, malgré ça, ayebi makambo ba désirateur na bango ayebi ba souci na bango alobi na bango na ko résoudre le problème na bino bokende botangisa kana no bana na moment oyo mbongo oyo na zo kosalela oyo l'état va ko tourner ezali auto butaki ya budget oyo oyo biso toye ko présenter le moment oyo e ko landa chaîne ke ba komi ko futa bokomona ke ba set na bino comment. Okay. C'est là où je dis, la bande de enseignants qui sont des parents, que nous avons des humains, que tu as des enfants, autant de ça. Quand maman lobby, je crois maman nous sommes lobby à comme ça. La plupart d'entre eux, c'est la bongo. Au moment où il y a toujours des politiques qui veulent dévier l'esprit à la Congolais. Au moment où il y a babundisaka moto oyo azali kosalela intérêt général te ozomona bazokoka président Félix Sekouanini il n'est pas là que pour lui il est là effectivement pour la Congo yango moni nzambe azotie maboko donc bandeko ya enseignant nakoyebisa bino oyo bozosala mpe ezali kosepelisa mpe te parce que bato to bayebi ke basi balaki bino bozonga botandisa kolaka nde ko mwa mingi et puis bakobanga balobi ete kolandela mpenza loi nazoloba mpe bacongolais bayoka loi portant fonctionnement ya gouvernement dans le 17 octobre l'autre date ça fait 13 jours 13 jours loi wana ebimi moni baministère eza kofonctionner bakabinet ebimaki te comment bato bakoki kotia chari avant le bien donc gradi so bapesa moyen ya kofonctionner na mte fonctionner ndenge ok
Yango ko sala ke yango ata après 100 jours il y a gouvernement maman soumis na ministre musu ba ko fonctionner ke yango moni tozolobi ke constitution oyo eza pe na part nango kasi bamanevre wana banatere wana ezokota kaka na ndenge constitution oyo ezosenga ezobloke mboka sikoyo tokotikala na eloko ya ndenge wana tika bandeko tozala totiana na sentiment à côté po mitala en face totala towana besoin nini towana souci nini mitala en face. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous comprenez que Toyamagi Bongo Ndeko, Chims, Azali Bongo président, il y a IDPS France, et notre Botinae, Masolo na Mokolo ya Lelo. Donc, on a tout le mituna nyoso, Oyo Botinda Kingai, na tout la peu boyo qui pensait au ya Azali Nango, na Matali Constitution, pour na ye à lobby Constitution, et c'est une de changer. Donc, c'est une de changer Constitution, Azali tout. Na lobby na loba. Ah, au banda, moi, na ele na ngamuke. Donc voilà. Donc ezali bitumbo ye abandango kala, je pense que bato bazali na momesano kolanda biso na très boa na tia maloba ezali maloba oyo aloba ka répétaka yango na ba émission nyonso oyo to salaka na ye ndeko tim to komi na suka ya émission la biso ya mokolo ya lelo bandeko nyonso balandi oyo na tia maloba liloba nini oyo ko koloba na bango po to kabwa na mokolo ya lelo par rapport ya sensibilisation au bino IDPS bo koloba beaucoup sensibiliser ba kongomani na matali changement ya constitution. En tout cas, je vais réitérer Maloba, secrétaire général Mokonzi Nangai, Augustin Kabouya, que je salue en passant. Le statutaire union sur l'IDPS, le téléma, de sensibiliser, de démontrer à peuple l'importance de la nécessité, il y a changement de la constitution. Vous allez après, dans le moment venu, ceux qui sont dit que tout est un référendum, ça je suis sûr, mais vous allez belé. tolakisake bao bazali koboya mpona baintérêt ya mitoni na bango batikala minoritaire c'est ezalaka yango nde etikali cle bowa oyo ya suka mpo mokonzi ya mboka asilisa makambo kasi makambo nete ya bitumba wana ezokenda na suka ezokenda avant suka ya manda ya mokonzi ya mboka alobaki yango atiaki motu na ye na danger alobaki ko asilisa manda na ye il faut biloko na bitumba na esila bato bakomprenaki te pourquoi projet de société na ye atravaillaki yango mingi sur 10 ans azaki étalé sur 2 mandats ayebaki ndenge azobanda koposo nini akoleka nango na place azokende bato akotuna ye bilan alobaki nini aza nano bazela ye na 2028 effectivement bazela ye na 2028 je crois que même à partir de 2020 fin 2025 bato bele babandokamo bato bele bachange mano voilà. Bato bele va changer maloba donc ça marche que Ndeko Chims donc bato bele va changer maloba Ndeko Chims moi ba salutation mosusu pe basi ba changer na bango mais ba ndi mapeka te pour na soni mais oui ba changer les maloba tout na ba couleur mosusu ba zo ba voilà ba vile ya wande somba ba opposition donc et pas de somba wa mtutu c'était biso ba ya bango moko ofele sikoyo ba opposition na bamesana kimwa bavandi mwa bakrize ale bazoya voilà Ndeko Chims bandeko balandi biso en tout cas mboso mingi na mukaramama madame mama obesi mbote ebele ndenge naza na courage oyo naza nango nayebi ke yero bapeti moto asali eselo nguna ye mama azali c'est ça biso mpe tozali awa on est déterminé de façon que makambo tolobela mingi surtout na poto esalema parce que babiso bamisusu oyo soki esalami te ozala soni esalami te ke po biso tozoya mpona nzala no tozosala yango de façon que eloko oyo ezwa biso bajeunesse na biso eloko tomonaka parce que mboka ezali envie na batutu soki tokokisi ke congolais akomolia ndenge alingi congolais akomosala makambo ndenge alingi omoni te lelo ndenge congo ezokende gradi nakamwaka yo namonako te kende okosaka visa na Schengen politique diplomatique à chef de l'État nyonso wana kongola omona te vraiment en tout cas eleki nango atati ngati omoni ya yo yango oyo siko mabele bandeko Camille Kamako tellement besoin ebele président Serge vice-président Serge merci félicitations na ndenge ozokamba mouvement en tout cas on est là on est ensemble grand prêtre César ya yo yango oyo
Et puis le reste, nous sommes au fond, comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez qu'à venir voir la Nabiso dans mon collègue sur Tcham, malheureusement officiel, donc au moment en plein Bouba, donc Bouba Tchati, peut-être ma solo dans le coaching, c'est ma question retourne qui est commis. Mais s'il était au Roson à l'Issoussou, parce que TV Zalingonga, quand on respectait, on peut faire des émissions, on fait des émissions à la télévision, on fait des émissions à la tablette, des émissions à l'ordinateur, on a bino pour la émission, il y a un seigneur qui a bino pour respecter vraiment tant même la cinématographe sur la question de routine de la biso, pour que tout le monde ça sera toujours disponible malgré qui chasse les autres kangaye, na au moins un petit chasse les sous côté kaete, qui chasse au kangaye, la biso peut reluquer là pour la ça, bien na mituna na bino de kozana. Alors moi je vous dis déjà, portez-vous bien, on se retrouve à très bientôt. Bye.